ba vidéo na monike moto mususu azokabola biloko azui a filmer ngo atiango. Alors ngai sala nga pasi na solo na madame na ngalbi mais pona nini kozwa moto opesi moto osungi ndeko na eza malamu osali aide mora kitoko mais ya kozwa lisusu ya ko filmer ye que otiango na vidéo en tout cas nazala contre ça yango na loba ke to sala émission spéciale. Moi je suis contre batu oyo ba pesi batu biloko ba filmer yango. Naza penza na histoire bato pe bayebi donc naza vraiment na histoire na mboka o kisi moko te zali à part musala donc soko yebi musala na o bien ezala na kisi moko to moni auto salaka peut-être le lonzamba zo batela biso ozwa likama te ezaka na babolamu oyo biso to sala kisi moko ezana ngota par Jésus-Christ à part Jésus-Christ Christ moko donc musala ndende epesaka lifuta mutu nyonso to lukaka azwaka zéro te. Balobi, abonnez-vous massivement. Kin Elengi TV, Yangonde Makam. Kin Elengi TV. Yannick Wenge, Yonde Makam. Bonjour, bonsoir. Na banalignons obokozota na mno kolanda simple humble journaliste Beni Rume chinois na mapipo ni amunagira. Ba benga ngani ya mulenge parce que ngana yaka na ba vérité on azwaka na source. Ba biba obomanga pamba parce que ngana za les journalistes on yaka na vérité na makambo yango quoi. Donc tous abonnés massivement mingi na chaîne na biso Kin Elengi TV et puis na pesi mon président Yani Wenge bisika zali bambota trop mon ami Shadrack Swaga balobi moto ya mboela mana pesi ya mbota trop lelo boyebi biso to yambaka bato belé na émission na biso tozota yamba no pasteur tozota yamba no joko tozota yamba no musicien ba comédien les tozali na kati ya batu tozana mutu ya mbongo moko oyo ba la fierté ya mboka na biso na kati ya Djobour awa maboko banque Gilles Trocodo maboko banque Lambilan babinzambe Adidas tozali na ye awa tukomeka ko développer mingi na ye to sola to ba eloko nini Trocodo asala na mboka oyo et puis mingi to kobeta sete na bolam oyo to sala parce que batu mingi bakabola babiloko na Djobour awa bataki ba caméra ye alinga makambo wana te sko photo ba eloko nini esali ya sala makambo wana kimutema la mabongo na to mona te to banda to yoka éviter na biso bonjour Chitrokodo maboko banque ya bonjour télé Kin makambo bonjour. Ouais, merci naza awa nazo respecter parce que to na pandémie qui a coronavirus yango moni to lati masque yango na rosenga excuse na rosenga excuse nazo longola non masque pour interview et l'on bien. Ok, bonjour. Maintenant rectifier comme on a agi Trocodo les banquiers en bilan. Donc moi na moi si mon onde niclete nazo pesa yoko tombo te yende mutaloba ete abivie maboko na onde za la banki nde yazo kombo na pesa ngabi maboko banki mais ngande banki ambila po maboko banki azala déjà na Congo. Bino ki tozali na banki ambila ju Trocodo bo ki mutu malamu mutu mo wasala bado na mboka oyo tozana ba question bele yo tu no maboko bank lelo oyo toza poser to banano ju Trocodo azanani parce que quand on parle de ju Trocodo faut to ba to bandaliso na ju Trocodo azanani. Alors Gilles Trocodo aza garçon mo boye comme on a Gilles Botaka a outi na famille Botaka. Alors aya peka Afrique du Sud net motonyo to ya ko lokavi na tangi na collège Elikia na zo diplôme na na collège Elikia. Alors na outi na Kini na vandi na Yolo précisément na Yolo Sud na avenue Douma numéro 26 donc yende Gilles Trocodo. Yohana les banquiers ambila les seuls banquiers reconnus en Afrique du Sud yo Gilles Trocodo ba banquier barami balete banquier azaka moko tozala mi balé tozanga na Claude Wonga na poto Claude Wonga tikala na communauté congolaise les seuls jeunes banquiers ou aza reconnus officiellement en Afrique du Sud Gilles Trocodo les banquiers ambulants. Ouais, bandeko na ngai internet pozo na biso partout na Paris, partout na Europe, Amérique, bolanda biso tozali na ambulant. Ya koloba mbanga passe boki Gilles Trocodo ye mo aza koloba. Gilles Trocodo tozala na ba bezi zo lika na Djobour awa, mingi na Djobour awa ba bike bato bele ba pesi ba biloko. Ba don na ba communauté congolais, mingi tout monde ba caméra yaki, mais yo au pesi bato biloko parce que to yoki masolo ba bato ke Gilles Trocodo akabo ba biloko ba sepeli, mais eloko nyo esali ke ota caméra te les jours wana. OK, merci na question au Tuningai. Précisément na lingi koloba na yo boye. Na lingi koloba boye ke na sala ba aide humanitaire rebelle, c'est pas première fois que na sala aide humanitaire.
soko tali moto babenga nga komba papa social ngai nde papa social Gilles Trocodor to edaka bato kofutela bato bapalin na eda bana na ba université moto bakangi diplôme abengi ngai nasalisaka na edaka bato baza na ba hôpital mais nasalela yango caméra te nazalaki nde contre toute la communauté congolaise na artu euti koleka oromona moto azotia enveloppe azopesa moto mbongo mais avant pesa moto mbongo azwi caméra oromona moto azopesa moto biloko azoko filmer yo ozali congolais nzamba apesi moi possibilité ya kozwa moi chance parce que eza nango te ke oyo za danger po ozopesa bato biloko alors nzamba apesi yo chance wana ntango yo ozopesa moto biloko okoki kozwa ye caméra te okoki kozwa ye caméra te donc ntango olingi ndeko na yo ozosalisa ye na motema bolamu mais mpona nini kofilme yango wana nayebisaka bino ke boya nga na kopesa biloko mais nalingi bafilme bato te nalingi bafilme ata bato te donc nasalaki art wana eza te ke naza ONG naza fondation naza nanga fondation moko te nazozela nasala caméra na otindika yango mpa bapartenaire na poto mpo bapesanga mbongo moko boye mpo nasala te na intérêt wana te na kati te les banquiers balobi eza bato mosusu bapesa bato leti bamamo enveloppe olobi donc apeka liso babiki bato mosusu apesi enveloppe abengi caméraman bafilme ntango apesi moi 5-6 personnes enveloppe ba 5 000 après caméra ntango elongwa bozongisi bambongo nayebi te en tout cas wana nayebi te naza na information moko te ke moto moko azwi enveloppe azwi enveloppe apesi bato après ça ayesi bango bolongola badesa te na information te mais eloko nde naye kolobela oyo naye kobeta se te navandi nazotala ba video namoni ke moto mosusu azokabola biloko azwi afilme yango atia yango alors ngai esala yanga pasi na sololi na madame na ngai mais mpona nini kozwa moto opesi moto osungi ndeko nao eza malamu osali aide moko kitoko mais ya kozwa lisusu ya kofilme ye ke otia yango na video en tout cas nazalaki contre ça yango wana nalobaki ke tosala émission spéciale moi je suis contre bato oyo bapesi bato biloko bafilme yango alors ntango yo ozofilme yango ozoluka ota nini oke pesa na ONG to osambwisa ndeko nao yango na tolobaka ke communauté congolaise balingani te yango moni papa social Gilles Trocodor les banquiers ambulants mwana motakonda kosomba lipa akoma na boulangerie loba nango misa nanga cappuccino na ya evo mutapesa nga kombo PDG Maimona ba masa nanga babite Gilles Artu o to sala en tout cas tozongo na fond de cœur parce que to moni bato ebele ba filmer mais yo filmer te mais le kumu tozong sa ngo ka pa nzambe merci ouais merci toza continuer toujours na Maboko Bank le banquier ambulant parce que Maboko Bank azala déjà tozali na le banquier ambulant Gilles Trocodor babi to landa par exemple bato loko ba Gilles Trocodor parce que na fuisi somme de kabolike loko bato baye abin caméra bandi kona so congolais to mona mingi bazo nyokoma bazo kimamba mama musuda abi mitongo na ndako si 17h 18h pour le fufu ti o moni bana ba musaka bazwi courage ya kofinga ba congolais pona biso na biso ba congolais to so exemple mingi ya batuloka ba Gilles Trocodor o ba patron o pesa ba otala te puis ba lobela pete ba Gilles Trocodor to longa to ba mukie parce que bato lobele lekele bato mingi babi comment muto asali marambo mo boya minene malobelité batu su ebisinga babi c'est que hier azana bakisi ela bakisi nene mde sale mwana yonga mo lo wana zolo na plateau na ngana ba secret Gilles Trocodor ezani bonjour merci notre pesa na nzambe po ye mutapesa rabiso pe ye mutapesa grâce nzambe mutalokota muto na sende atombola na elikolo muto bato bamoni pe pamba yazwaka eloko bato bamoni pamba ndemu asala yango alors naza pena na histoire na mboka o naza penza na histoire bato pe bayebi donc naza vraiment na histoire na mboka o kisi moko te ezali à part musala donc soko yebi musala na o bien ezala na kisi moko to moni o to salaka peut-être le nzamba azobatela biso ozwa likama te ezaka na babolamu o biso to sala kisi moko eza nango à part Jésus-Christ à part Jésus-Christ Christ moko te donc musala ndende epesaka lifuta mutu nyonso to lukaka azwaka zéro te elobi masa nanga cappuccino na ya evo ba esanga Gilles Trocodor baseka coopérante surtout mutabeta million muto déjà na vie na azwa million attendez ni makila mbongo yebi makila donc million ezaka nango ya biso evanda na makila merci ya ouais alingona na si le moto za na le banquier ambulant Gilles Trocodor na si boyebi bino moko so na bino mutu
na yaka ka pesa bino wa message wezaka poto e ba tout découvrir muto ati na kati na pesi Keren Mayala mbote ya trop na Belgique na pesi wa mbote trop moi aussi ya Pembe na Belgique ouais lelo en bilan tozali na ba problème belé na mboka na biso tozali biso ba congolais lelo na ba information sur Hollanda ba mbozo le kana Congo pona mambo no mingi ya pasteur mukuna na habité tant que congolais patriote oza bioza congolais malgré toi libanda mboka tozoka basangango ezoya ya awa pona yo lilobani okoloba pona pasteur mukuna pona yoki ke bakangie na habité pona yo lilobani okoloba conseil kana opesa na ba pasteur conseil na opesa na ba pasteur basambela nzambe ba pasteur nde bazawana il faut bozala exemplaire na quand ya communauté pasteur il faut zala na communauté pasteur il faut zala exemplaire na quand ya communauté pasteur ozo kamba ba brebis oyo ozo kamba nde bango nde bazotindeka biso bolakisa biso nzela soki ba pasteur baza neti ba modèle na biso alors so pasteur ozana immoralité ozoko perdre ba pate ya nzambe alors na lobi teke na condamner tous les pasteurs mais na lobi na ba pasteur bazala moderne na kati ya communauté po bomema ba pate na bino malamu na mona ekutu lisolo na ngana ebisa oke pasteur moko akaboli biloko azwi lisusu bato a filmer bango siko ye pasteur a filmer bato po azwa filmer on a pas tinda mo pa kolo na likolo na paradis tondeli yoza pasteur so sali aide humanité to aide mo ya social Alpha Lukau comme pasteur on a pasteur Alpha Lukau bon na yebite so ki pasteur Alpha Lukau on appelle Sony bon na yebite so ki za pasteur Alpha Lukau nga na yebite na yekotanga kombo moto te me ba esinga ki pasteur moko apesa ki po Alpha Lukau na yebiete bon na mona epete na yebite me ba esinga ka ki pasteur akabi biloko a filmer bon yo pasteur oko filmer tala lelo esinga ki ba mosaka ba komi kolobo ko finga tina communauté na congolaise o eza na kati Afrique c'est pour nani po biso moko tozana bolingo te parce que biso moko nde totindi ke ba mosaka wana lelo ba finga bato na kati Afrique du Sud alors donc ba mosaka na ba finga bato na kati Afrique du Sud alors eza penza bien te yo pasteur o kabola biloko o filmer bato te ya ona lobaka ke lokumu nde photo zong sande ka pa nzambe merci yango wana boki jitokodo nenga lobi lokumu to donc sara pa nzambe tozo kendeka muke koshite muke na le banquier Gitre Kodor balobi nzambe Adidas to bosani pete nzambe Adidas wabi mutola taka anytime Adidas donc nzambe Adidas ezali mona mo fatu nazo présenter en tout cas fatu nzamba bakisela yo ebele yenda lobaki Gitre Kodor azan nzamba Adidas mais nazali nzamba Adidas te naza nzamba Adidas te ezaka ke naza na contrat na maison Adidas jusqu'à 2025 alors contrat na ngai na bandaki on a 2018 lelo to na 2020 naza na 2 ans ya contrat Adidas na maison Adidas sud-africaine na bimaki best customer of the year na 2018 donc parmi la communauté congolaise mutasomba Adidas ebele na 2018 ezangai na 2019 Nabimaki best promoter of brand Adidas EC en Afrique du Sud na 2019 na 2020 nazomema Adidas na République démocratique du Congo na Rosala le premier congolais représentant maison Adidas brand Adidas EC na kati ya Congo donc ezaka na kadi ya entrepreneur pour les banquiers aza entrepreneur asala ka business pour azambongo ako bomisa 1000 rand pour azope 5000 rand donc ezaka te ke banque ngo pe etambola pe kana mbongo po pe tozwaka ba millions donc na sens wana donc na Rosala représentant ya maison Adidas na République démocratique du Congo banda Congo ezala Congo banda Congo République démocratique du Congo babengango Congo et rozala na première fois maison Adidas et qui est en République démocratique du Congo donc contrat nanga ekosi latine 2025 donc article na 3 ans ya contrat na ebité ce qui toko renouveler contrat soit ce qui ba robakisela ngambongo pona ke na puma mais jusqu'à présent naza à l'aise na maison Adidas donc naza donc na tout
naza na tout Adidas o ezali kutu balobi ke bazo sala Adidas mo na 2020 donc barotia kombo nanga e ozana sima Adidas et Jules Trocodor. En tout cas tozo continuer na bango na Adidas. Merci. OK yo ndo luka kito ya mbana émission Jules Trocodor yo mais ambulant nanga kinatu na mutu na moroboye bozebele bato mola lokumu ya bakongo na kasa mboko yo ke to benga ba tombongo quoi ba patron bozebele mais eloni esali yo bato nyonso wana na confinement to moni bango te mais ambulant aye asunga wa mama donc c'est que baganga la bango baza bona le côté to ezaki ambulant na tango ya confinement nde akute na makambu nebiti. Bon, autour question mo muto na malamu. Les loups ne se mangent pas entre eux. Donc c'est-à-dire quoi, businessmen à mouké, na businessmen à mounene à zalarate. Entre ba businessmen et zaka que respect, il faut la mutuelle. Na kopé ce exemple mo. Le loko kuta ke banki ambila makambozo simbate, yozu peut-être 1 million de rennes. Au peut le lobby kozi au l'équipe banki ambila. Mon moni siko ke banki ambila ayo kozo 5 millions de rennes. Siko bino mbale nana leki ya masa nanga cappuccino a place azali nzamba pambola e mwana motakenda kosomba lipa yo mtapesa nga komba banki ambila. Okay. Cappuccino ai mutapesa nga komba banki ambila. Masa nanga pe mutayebisa nga ke masa yo kenda kosomba lipa okoma na ba boulangerie ezala ngate ezande cappuccino ezate na lamuki na tongo lelo na bionga Jules Trocodor na komi banki ambila te. Et là, Jules Trocodor comme PDG Maïmona te. Masa nanga evo banga bia ya yo mon niveau million o betakio te yoza PDG Maïmona. Ah PDG Maïmona na super peta PDG Maïmona la lati. Masa nanga cappuccino bia te ndongo zakano za banki ambila na super banki ambila donc c'est-à-dire ça donc businessman na munene za te zaka na ba grâce. Tozala na kata confinement nzamba salika kya pambola ngai. Bon, ils ont pété que ce qu'on pambola mite au lobite qu'on ensemble la sous nzambete pour pamboli Jules Trocodor te et à n'aucun grâce na 21 jours habite moi na fois zoata millions. Bon, tant pe na zuyango ils appellent na batumsu pe bazozanga lipa ils appellent na mutumsu pa zozanga loka kolia. So na taleka na ndako ke moi c'est nanga zo ke bwa kalipa na bi yozo bwa kalipa oyebi ke na tango yozo bwa kalipa batumsu baza bezo ndelikanise zo amaki na bite to loka to somba biloko poto pesa na kata communauté mais moi je ne suis pas comme tous les Congolais oazo luka honneur bamsu basali on ndenga orgueil otenga nazo pesa batu biloka kolia po naza danger po naza patron moko za wana te kombo moko soto beti lelo na Forbes mutu moko tapesi damaza komoneza na Alexandre Forbes osolingo o mona mutambongo kota na Forbes beta mais soko koti na Forbes obeti Jules Trocodor o mona ke Jules Trocodor entrepreneur congolais listé na magazine sud-africain kombo magazine waneza Who and Who. Je suis le seul Congolais où il y a enregistré dans le magazine sud-africain Who and Who. Makambo na zoloba. Soko beti na Google Francis Botaka. Oromo nanga yuana ke Francis Botaka azana kata magazine sud-africain le seul Congolais. Naza to na deux Congolais. Premier Congolais eza Meseka la Pinga Kasenda. Azana compagnie na yekombo nango mwana mboka. Eza listé na Johannesburg Stock Exchange. Deuxièmement eza Jules Trocodor. Azana compagnie na eza listé na Johannesburg Stock Exchange. Soki na bosanité naza jeune o azana compagnie eza listé na Johannesburg nazana ba témoignage Trocodor tanga zalana la biso tolia ka Trocodor tanga zalana la mais o pe ya koseka baseka gipe o pe ya kochola ba chola gipe abotala yo wana takoi mais lelo tala lelo mais tozala na bolingo na mbote nazopesa mbote na mon ami personnel Capo Cappuccino le gouverneur mutapesa Jules Trocodor komboya le banquier Milan na pesi masananga na pesi masananga Evo ayebisanga ke PDG Maïmona mutambongo akala zalakate donc mutambongo azalaka mutambongo na pesi masananga Samuel Tabiala e-wallet entre lui et les reines il n'y a pas de trait d'union na pesi masananga administrateur Eve Skoda mbote ya trop place aux ali na pesi mbote na mista na ngai nani lisusu totelema nanu bomo na Adidas alors na pesi su nani mbote na pesi masta na ngai Chesco Océan mbote na pesi masta na ngai Shadrack mbote Shadrack nani Shadrack Swag mbote
napesi masa nanga Dani fils à papa mbote, napesi Teddy Tendai Maboko banki na Kinshasa mbote, napesi Kasereka poison de Jobu, napesi mbote to asala ka makambo bien a continuer ko sala makambo bien, napesi te l'équipe belé te. Mais président, mon numéro n'a habité, bah tu me sois à peine à poser au contacter na numéro n'a habité. OK. Numéro nanga ezali plus 27 73 947 39 51. Wana ezali penda obenganga eza na 24 heures si 24 donc mutu nyonso to aza na problème amoni numéro nanga eza wana okobenga tokosunga yo eza nango fondation te naza nanga na organisme international te oyo ke kopesa nga mbongo na filmer na tindi po bapesa nga mbongo mais nazwika initiative ke ya kosunga bandeko nanga ba congolais soko moni koza na problème toye totali tomoni o tokoki kosunga to porter aide numéro na bandeli plus 27 73 497 39 51. Gilles Tokodo mwana motakende kosomba lipa akoma na boulangerie papa Adidas. Merci beaucoup Balani Nyoso Obozolanda simple humble jeunesse Beni Roumé tozakina le banquier ambulant Gilles Tokodo boki to développer na boki mambo lobby donc bandeko to tikana bino boza boka baboz dans la terre exemple na parce que to kabaka te poto finir ndeko la soit congolais tozapiso soit congolais to s'abonner massivement à la chaîne Oyo Kin Elengi TV na pesi mon cordon mon patron Yannick Wenge Mbote Bisikazali na pesi ser na ngai na Belgique Keren Mayala na Bruxelles na pesi Mbote trop sans oublier mon ami Gloire et Bengo na Turquie na peso mote mon VJV bakula na peso mote na Paris na peso mote mon ami Swaga Shadak Swaga na peso mote trop Dani fils à papa na peso mote trop na espace tozali awa Jimmy Debord na peso mote trop toujours libanga suka na pesi mwana nanga chuchu botaka Pretorius mwana liboso ya mwasi ya mibale Jini ya botaka Pretorius mwana nanga ya suka Messi botaka mwana oya ye na ngenge mosusu si ballon d'or yeba obenga yeke mwana oya ye na ngenge mosusu na pesi madame nanga mbote Belon Kabe na mundubi mwasi ya pembe akoti sakangongi te na ndako alors na pesi mes condoléances na famille mundubi po madame nanga uta kokufela mama na alors na pesi mes condoléances na famille ya madame famille mundubi nyonso tu na pesi Lisi Lusamba na pesi Ono mundubi alors na pesi pe petit nanga imoko boy Boris na kata Congo azali boyfriend ya leki ya madame Boris petit nanga yolo en tout cas check ouais la pesi bino babaya trop donc boze la biso na émission ekoya to la